Et nous le balin. Tous les kenge. What is the message? Naza kopekisa. Kopekisa nini? Ito suka bongo. Moto passe. Voilà, merci beaucoup. Alemi makambo MK. J'en ai vraiment assez. Et comme ça na passe na posa ko lela na passe. Nini zo sala passe. Degré zo kende. Mabe. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu vas comprendre un peu le côté que Satan personne a fandi azubo konzi. Kipenda oya butu ba lokaka na butu pe obasala misala bo sala wana pe ba vandi bazubo konzi. Abso baby sana ye yo azako utiliser na kiti. OK. Ba lokala bango azana na kindoki na botama na ngo. Azu pe yo asangiso na kindoki wana azako utiliser na kiti. Yo zone ko denda na kiti. Wana banani angwala. Tu ne comprendre rien. OK. Par kia pamba oya kalambo bat ba la loi bana mike bazar. Mais ce que tu mutu na pesa bonza ke bomi déjà. Déjà batu misusu oyo omona pepe boye par kia simbi susote ke imbala moko. Mondo to sutuka susote papa. Datia za orpheline de père et mère. Soka sali mabe aza mwana, so sali mabe. Ko yebi combien de bando ngala gange na TV zongelanga. Na ko sala ngo susote. C'est mutu so mwana sali mabe na lande na privé na silani na ye. Parce que tout le monde fingami déjà deux fois. Na fingama na Luna, na fingama na Dada. Neti na Dada kutu na nzimete na fingama. Mais na kamwa na fingama. Na kamwa kipenza. Donc na baki na osala ngo sute. OK. So moi na sali mabe na landie toujours na privé, na silikele na privé, na koya na TVT. Neti ba gosse di kambala bazo sala. C'est la flatterie. Ah bon? C'est la flatterie. Na kosala ngote mwana za mwana ndeko na bino o atiki bino azor orpheline bon ki koya ko livraka e bongote bino ba la famille ndem te livraka. OK. Ozo comprendre ba tout so ko lukandela ko kota ba kota te mais l'air bino ba tata na e boye mabeye na ba mama na e et to moni pelika mo bogangela e kaka na te bogangela ka na privé mwana basuka badadi azaye mwana ngwe ko perdaka to pesa Vincent tu nous raison à voir ça tila qui est so ki mwana sali mabe tala porte d'entrée à la famille. Bon qui connaît la TVT, okuna bobotana yokuna bobotana boye ko sala mwana soki ni na télévision. Ça sert à rien. Cause au mwana côté les prières. Oganga la ka mwana. Oyo pour quel message? Deto ko yoka mwana lembi via misapi ya mwana ayeko dénoncer na télé. Pourquoi ba yebisa biso ngomba la moko te? Ba bomba ki on ponani. Fallait ba bimisa ngomba la moko. Peut-être bazela ki bazela to e ko likambu tango eye bazela rasute batu balo batombiza ye bade batonga bana sila na belle vie bazo kufa na ngoka na ndako bazo kufa na pasi na ndako etali bango bona ngwa ko bomanga ya lokwa eza solo siko et après na saka na ndako na ngai na tamblo ande na lingi ato moningo bi asala ki boy siko ko sala ngani tozaki na tournage ngai ibutu la kuna tika ibango na kendaki na Teresia bavai na bango pe baoso na bango après makambo oyo tsoko bima lobi na ngole na mona siko sorti médiatique. OK. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre mère chaîne MK et Yokane Télévision. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez. Surtout vos suggestions, vos remarques, elles auront vraiment le bienvenu et pas votre humble serviteur, le Mbingazo de la presse, fils à papa Clark Kinzo, de garçon capable pour Bakiselanga Santo à Tokutombele. Voilà, merci beaucoup déjà pour notre appel Nabino. Merci pour notre partage. En tout cas, ça montre que tu auras suivi et tu as bien. Vous continuez toujours au Salamono Bango.
exercer la rare mort pesara simple yo mutoko biso pour la première fois au s'abonner au partager au commenter et vous allez vraiment bien c'est une façon ya ko soutenir biso et ça là que musala o qui est toujours liboso la grande famille de MK TV MK et Yokani TV en tout cas na lingara bino là je vois je suis derrière la caméra pour na musala kitoko et pourquoi pas notre maman balobi notre autorité morale maman na biso alekaka maman na bango na nyonso pour na nyonso en tout cas merci pour la confiance toujours copier ça les mbingazo de la presse et zo salanga vraiment bien voilà merci beaucoup et na batu no so ba soutenir biso musika totika kabinote là je vois Mami Longo en tout cas na peso bambote place aux alliés maman zozo na end bambote no place aux alliés et pourquoi pas à toi on a lingara mig Marc le king na peso bambote H Abakok bambote no chacha la charmante na tiki OPT place aux alliés maman Alice Landou na peso bambote place aux alliés et pourquoi pas notre partenaire babi partenaire à vie James Kemusa en tout cas bambote no place aux alliés merci na o salaka pona biso salaka biso vraiment bien et président Yo Chwangondi les présidents de tous les Abakok en tout cas bambote no place aux alliés les Abakok de monde entier tozo ko benga bino déjà maman déjà lambi choc yangwana banda no cezana bokini bo savourer film mais déjà en tout cas déjà lilo tam soto koza déjà premier épisode bokini bo tela tandenge zalaka ba partage na bino et kozala vraiment bien voilà merci beaucoup comme vous savez le mbingazo suna na kit auto toujours mambero loba boluka qui est absence mais pourquoi lilo toza bongo na ye mama tumba ya gabi bami bangi nyonso boya bocha ba kiti parce que maman za mambero loba lelo je sais ce que ça déjà prêt au fond la biso to yamba invité na biso mokola lelo ya gabi to pesi mbote bonjour et bienvenue bote na yo merci beaucoup na profiter pena saluer bami bangi nanga pour ko boa ki makasi na beti pesi mbote na Nadège Bianchou Nadège Bianchou la carte qui gagne wana Abakok na biso donc alelanga fort Nadège Bianchou la carte qui gagne ya sakana raté ye penza kaka masolo moi ça la femme du patron na pesi mbote sikazali mama zozo pembote na ye na pesi mbote na Sylvia Kake na pesi mbote na Mariam Vargas moi Sarab na pesi mbote na pesi mbote na Chuchu Luambo mwana star aza star okokate na Saint-Denis olekate restaurant za kuna kitoko so ngolia malewa oke kuna kolia kitoko ye mama bango la kasa ko lamba banda bo mwana donc bayebi ko lamba makasi na pesi mbote na ngana na ya Godet Chumbu yanga ya kati aza déjà na Kinshasa awa donc ozana ye lobby déjà na matanga na pesi bambote belé ba bon séjour na kata kin na pesi mbote lisusu na nani ya mete ya ngunda songa mbeli ba betaka likofite na ye ko pesa su mbote na Mimi Ngwango bokila lokondo mwasi mbinga mwasi mbiji motongo ke bangwe belé roli matuta mbote na yo esika nini ozali na pesi su mbote na nani na Juliana Thomas eskaza na États-Unis na pesi mbote na pesi mbote na Marlène Bile bébé na biso boni na pesi yo bino bambote ebele tete yo ndabokila lokondo na pesi mbote nanga na bino surtout baza ebele te tozo continuer kaka moi moko ezoya voilà no ça va mi bange voilà comment que va soutenir kapenzo ba fandisa masolo voilà merci beaucoup ya Gabi tu ebiki ozalaki na matanga tu ebité programme déjà PC parce que tu information te oui programme epesami lobby veille mortuaire veille mortuaire ekozala iboso ezalaki balobaki ozana na maison familiale les asobongote et comme na la grâce to le la grâce sur victoire nous soyez dans la grâce na sur victoire on a to le lango wana jeudi to ya corps et ko ya pe na la grâce corps et ko na la grâce jeudi to le lango pe na kati wana ti aller après air mo to ke kundango la kinkole apparemment information o bandeko no muso ba comité ba ibe honte parce que tout le monde a vraiment ndenge za liboso zuma ozu problème tout le monde a participation bandeko nga pena na nati o pena na bete na ngo CTT nga bat ba ebinga nga connaître mon grand frère moi yo bikande za mais ko sunati na kufela nga banoko banini na nga penda ko beta ba CTT nga mona ko matanga ba famille malgré ça ndoko na biso pena oyo akola ke pana biso mama biso mtabokola ye banoko oyo za ke mama obali okena leki na yo mo leki na fandi pa na yo mo azopa mama bino mo ka koli pour leur akol na ba yana biso donc voilà donc aza ndoko mo penda cool to message na ya ke na jeunesse nyonso voilà merci beaucoup les messages est passé en tout cas programme ya ngwana mama na biso ya Gabi apesi biso en tout cas to le na ba o le live matanga ba pesa ngo invitation te donc so za na tabo leki kozala vraiment bien voilà merci beaucoup ya Gabi malgré matanga ondimi invitation na biso parce que rolobeza vraiment ebele na nga pa na pesa pena programme parce que liboso na leka ki na lobaki ezana ndako mais to changer to par rapport à bambula
bambuli po banoko yobika bantanga banoko te ezala kakawa to convaincre bango de to mimi on a la grâce. Voilà, merci beaucoup programme yangwane pesami ya Gabi photo solo parce que le bazar ils a vraiment ébélé. To banana ba série ba question ça prête. Ouais, naza prête non répondre. Ok, voilà, merci beaucoup Toubanda ya Gabi. Baby si ya Gabi azara sans position, ya Gabi pesa biso position télé to komona ka bato mososo. Ngana za mutaboy, ngana za boy. Ya Gabi pourquoi pas au laxa biso position na yo. Te na mutana position te. C'est à quoi? Naza mutamutu te, mutasala ngate. Mais bato mososo bako bazoko te to na hypocrite, babita mososo za ko to. Te naza hypocrite te, naza clair. Naza sans position te, naza mobange. Na mi bangi na tangia na ozala position mususu siko mi bangi na ngapona sa bango wapi mais naza mobange Gabriel aza mobange naza famille bota naza Abakuk naza Mupeshalov naza Dina na dynastie naza les amis de Mama Top naza les amis de Bakata Vimbo naza partout aux amis les autres traités aux dangereux parce que au pesa plus opposé parce que aux mutumu aux côté au lobby boy côté lobby boy aux changer ba face patron na binoté ba patron na bango nazarana bango te siko na kofula mu colonie mais pourquoi ba autres traités soki ozana bango nde kokolo bake au lobby na eboy OK côté lobby banda na mona ke ba guerre banda makasi na sala effort ke nazarana kane na zaboy pour ça la tête que yende muto azalaka yende mte obenga na jouer na sisi ko jouer na so na moi que là moko CPS ngata na kokipe ko yebisa yo so ko maintenir ba décision na yo eza yo ngana za fa inanga appelle la ya TVT ke boye te no sa ngote. Voilà, merci beaucoup en tout cas nazalaka mobange en tout cas bato ba retenir que Gabriel nazalaka mobange na pe na mi bange na ngai nazali les amis de Gabriel Bolembo Angola Kisasa Matadi nazana mi bange ya poto ya Kisasa ya wapi Angola donc naza plein partout dans le monde ba mi bange bazali bazali o balinga Gabriel. Voilà, merci beaucoup Abakuk balinganga ba famille bota balinganga partout balinganga o ya ko traiter ngabi ke non pona nini bo etalier ponga na bandi musalo na nyo comme na musalo na bandi na CDT na bani na cassette té na bani na TVA Congo na antenne A donc espérance ezali non que pas mangwaou et moi pe makolo donc le quoi pesa ki na kala ba victoire on a côté na biso obiki moi et moi pe mon appelle Lambe Nzulu qui ko defa pas ba camarade OK dans tournage biso defa OK tournage kembisaka ba esprit OK moi la matonge moko boya bimi avec ko sa maboke papa mbabi yo mona matonge mo bimba ka sa maboke personnel on comprend ko sa maboke on comprend na ko sa maboke ti na koli na ina cassette na ina CD na ina na YouTube. OK on comprendre donc mutako obligé nga zala boy azati. Voilà, merci beaucoup les messages. La position na lingaka bango na lingaka tout le monde aza ya Gabriel. D'accord, en tout cas message nous a vraiment fort en tout cas bochonga en considération mais Gabi ozaki na matanga kombo na etanga mi o mati minatir na simana yo kombo na yo mati ki ezongi pourquoi pas koleka ko réagir ozo banga nini ko réagir ndeni par rapport à ma finga nyonso yo ti koleka na kombo na makambo ozaki na banga te na répondre te mais makamno so bazo bambo tu donc bazo considérer le quoi solo tant ozo leka to o réagir ba considérer ya solo ngakuna linga bongo ngaka bongo ti bo considérer ya solo bolobi na bino nde bolingi oya ko ya ko loba lobi oya ko so bo asali ngetalinga te nga o nazali nde na miyebi na nzambe sili mais tant ozo fanda oyo mutu azo loba italier donc ngamta okola olobisanga te ke loba boy non nazo so balambala mutu asala nga zate pe mutatinda nga sali kamba zate nga bongo o tinda nga te pona zoba mutu te na kizengi te so de ko sali kamba na ka usanga nga moko mutu o tinda nga zate mais silence no peso zo lobela bato ebele etali bango
Bato solo ba bo Monica zo banga koya ko loba seke mamba solo. Na zo banga koya ko loba za solo. Nandimia. Ya gabi ba traité ba lobi division o eza lelo entre Sila na Belleville yum toza cause donc yum toza vraiment. Oza cause ngap nazo yo za kina matanga ngap. Te na yo kité. Ne naza na fanja. Naza ka émission. Ouais, émission. Naza na ka émission. On a to sala lelo tali déjà. Mutalobi angwaza te. Non ebiso ya solo. Te. Balobi te. Si. Te. Balobi te. Bon, si balobi te na yo moko kasi. Balobi te papa. Soki bato balobi te na yo moko ko loba ni na bato bakasa ta mususu yo mutu au créer division. Nani oyo. Christian Show balobaki. Question pour un champion. Je passe. Voilà, merci beaucoup tous. OK. En tout cas, Babi Bangé va s'épeli. Tu passes. Question pour un champion. Voilà, merci beaucoup maman Tumba Toko qui ne vraiment pas sera ba question parce que il y a le baiser ébélé. Ils ont des comment mobile en tout cas tout autant communauté pour nous fula et tout autant communauté. Et autant te poani ba. Te biso ba tolinga ko fula vraiment to ko pesa ba. Ko prison. Hé au moins ni prison. To ko ba prison te ndeko mobali wazo finga yo tongo midi poko azoleka na bakombo na yo nini o esalaki na biko yebi nini o esalaki ekabula yo na mama bokilo na ye mama bokilo seki ndeko no peut-être bozani génération moko oyo mwana ya mwasi azana na bolingo na ndeko na mobali azofinga ka yo siko mama na ndeko nga kabona mutu te ngaza bien na mutu nyoso tenga kabona mutu te mutu ninga kabona comme sous vérité moko lo baka na TV sérieux be sur moi ne choqué yango sala bien à tout le monde kaza bien na sola na mutu nyoso baka bwana mutu te na lo bible kwa te aka bona na bat pamba te aka bona mutu te to zapenda na batu nyoso to maboke to sola na WhatsApp sope likambo to tunani sope ko mona na to monani ngasko ngani na lingana ko ka ko bima ndete. OK jour asuka obosola ki na collègue na yo toko cha kumbonani na mama top ezaki jour asuka ezaki quand ma top to sola na soti lelo vous avez bien oui to za bien to sola bien la gauloise la gauloise toi bien to sola na biso na bato balobaki bon bale courir les casse to wana za basano basala devant la caméra pour répondre bongo nini to sala assembla te nga sala assembla te sa assembla point nga sala assembla te nga za mutu likambo eleki na sala assembla te so na mutu so choqué no pe mutu eleki nango bonga sani eleki usano eloko te ngabe bashoka ngabe nga so likambo eleki na za mutu ko zongela ka makambo te na avanza makambo na motema naza na place te naza na place te bona osambela nzambe ndenge c'est une bonne chose na place te mama to pozo mona pas rappel la place te azaka bien ya mona ni bien azaka na place te ya kokangela mutu kanda do azaka soka siliki na ye alobi si nango. Voilà, merci beaucoup tous ceux qui est vraiment malin maintenant maman Tumba mais maman Tumba tolanda qui sorti médiatique il y a moi na dati tout le monde au sala qui peut émission mais bato ba ko maman bazo traiter yo mtozo ko encourager aller kaka to kutani kutute babi yozo pekisa te yo mtu bino bozo ko encourager moi na bino ke koleka ko babilo ko wana na télé tozo mona bato ba ko ba yo mtozo na message oh nini on attaque qui est-ce qu'il faut qu'on ait le la télévision Datia orpheline de père et mère so ka salima be aza mwana so salima be ko yebi combien de bando ngala gangi na TV zongelanga na linga sute na yeko gangi na mwana TV ezongelinga parce que mafinga ya kosakana te na lobi na kosala ngo susu te c'est muto so mwana salima be na landi na privé na silani na ye parce que tout le monde ya dada international bino nyonso boyaka vraiment na TV pona ko gangela mwana mais na place ya ko pekisa mais dati boko sala ngo te nyonso boko encourager na finga déjà deux fois na finga mana luna na finga mana dada ya boya dati na dada kutu na nzimete ke na ofingama mais na kamwane na fingama
na kamwa ki penza to na baki na osala ngo souté OK so moi na sali mabe na landie toujours na privé na silikele na privé na koya na TVT net ba gosse di kambala bazo sala c'est la flatterie. Ah bon, c'est la flatterie. Na kosala ngote moi na za mwana ndeko na bino o atiki bino azo orpheline bon ki koya ko livraka e bongote bino ba ta la famille ndem te livraka. OK. Ozo comprendre ba tout so ko lukandela ko kota ba kota te mais l'air bino ba tata na e boye mabe ye na ba mama na ye et to moni pelika mo bogangela e kaka na te bogangela ka na privé ozo mona bogangela kaka mama lo bana so bozolo baloba na ezaka kitoko te ezaka mabe. Ça sert à rien. Il y a pas mon elongi na okele kaki. To mone pe noko na yimoko dati ya ale noko ya yimoko dati ale kaki. Kasi yana gosse na zolo ba. Yana gosse na zolo. OK, yo wana. Mwana basuka badadi. Azaye mwana ngwe kwa perdaka. Ah, to pesa Vincent tu nous raison à voir ça tindela qui est. Soki ya mwana sali mabe. Tala porte d'entrée za na famille. OK. Soki famille bo fermer. Mwana koti ba prière à makasi. Koti ba prière. Ozo mon. Bon ki koya na TVT okuna bobota na yo kuna bobota na boye ko sala mwana soki ni na TV. Ça sert à rien. Cause au mwana côté les prières. Koganga la mwana. Cause au mwana côté les prières. Oui, il faut que ta prière. C'est comme les Camerounais, tu as famille ba kuma ko bundela pona yo. Ezaka ba bien ça bien té. Surtout ba Congo. Il faut que ta mabondeli. To sola kina singa ba bistata moi to sola bien ça parce que naza na kota koti mama bondeli. Il parle les mama Mr. Pianga côté prière à côté prière. A comme ça ndende. Oh to ka ba voix c'est ko circuler. Non qui voit ça motin. Na ba voix ça ba ko ba. Datim talobi? Oui, datim tabina voix na ye. Voix ya dati. Oui. Non, le quoi na yo kité na lobate. Je passe. Il faut na yoka. Il faut na yoka. Il faut yoka ngo. Pour ceux qui voice bimi ngana ba tindela ngango. Teta muso batindelo tete ko benga bato bito benga bato batindela o. Batinda ngana yoka. Le quoi na yo kité. Na ndimite ka ko matina point wana. On dimite mais wali boso ndima ki na ba. Te wana leki na TV. Biso soto monite. Kas. Voice pe na yoka. Voilà, merci beaucoup en tout cas bato beaucoup. Na gangela bana mi balé. Na finga maneti na filmer. Na baksa so mususu. Te na kena privé. Eza na ngo te ke fona yaka na TV. Non po to ebi mama tumba tumba nga zala ka to ka yesu ki likambo eza ayaka vana TV o wana to moni na silence. On dit otiki mwana on dit que biro nyoso bo sepeli na ngo. To sepeli te. Nga na lobaki déjà. Na lobaki déjà na mwana. Vous comprenez? C'est fini. Ça sert à rien. Et na yaka na TV kaka fona lobaka ka likambo ya mwana TV te. Papa faut ko mi kebisa. Tant que je da coup des fois mi kebisa. Et ça bongo. Voilà, merci beaucoup. Maman, tu m'as oublié que au sola qui n'a moi na privé bo sololi oyo ki pe o akuka ko na taka ki embala moko. Ye réaction les ala kinini. Na taka ki. Ezali loko moko expliquer que maman si j'ai fait ça c'était pour ça à lobi ngote. Ayo kinga. Après à silisi habitata qui tisa mutema. Na sola nayo. To sololi ça passe. Il faut na zonga lisusu na TV na ya lisusu ke parce que yo mtoza ki occasion ko sola na ye tant bo solo ki na ye wana que a expliquer cause o sala ki asala wana il ka ki ndenge nini o ayibisa ki o pesa ki nani raison na o na so o sola ki na ye na pesi raison te parce que pour aleka ki na TV OK ay koloba yango. T'as encore le bâtiment qui n'a pas ça qui est raison. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont une histoire tata na ye. Wana tata na ye. Vous ne soyez bien. Vincent babota mina dadi debzaka que non mwana papa leki mwana papa kutubo kole sika moko bozo bota mesika moko bozo kole sika moko. Yangani ngana moneka maman sortie médiatique pas. Nene bota ya tindelinga lien. Gabi oh makamuni bamona moni bapela ba lekechu bapela ba MK bapela ba net ngabi na ko sala émission te abina ko sala te pona mwana na obanda te dobe pa no na sujet wana vraiment ozo mona na mwana na obanda te
mais sauter kanginga kaka voilà, merci beaucoup Matouma. Mais Matouma l'autre comme a bitumba entre Vincent na gosse, en tout cas to comme ba voix c'est qui zongi. En tout cas eza buzoba. Donc gosse ça sali bien na ndenge azu ba voice oyo bazo sola na ndeko ne ay ko bisango. Il fallait gosse akene nanda kwa belle vie. Ou bien à bureau ou bien à restaurant akei kuna. Akeko yebisa maman limbisa. OK. Tala. Ozomona. Parce que to boya te belle vie pe asa te ba bien pas dati. OK. To ba kate ke mbonga mamolifte. Non c'est que kambonga mamolifte. Que dati ba ina soni avec te mapa. Biso yeyo. Te ba mbongo ebele. To ke lokwa ba 1000 ba 500 ba nini ezake ou pas maman. Maintenant ba $100 boy. Ya quelqu'un a belle vie. OK. C'est les kambo ezali pe nanya ye belle vie pour bimisa pe mbongo na ye na poche a pesi. Voilà tous en belle vie to karama to zara chaque jour. J'ai vu comment belle vie a aidé pe moi na ndenge na ye moko à part maman parce que maman mo ezali makana fin du mois mbongo ndako yango yo ya kolia yango. Ya classe yango. Mais il y a des jours où il y a des jours boy. Na faire au pop. Na ba faire au pop. Quel message? Deto ko yoka mwana lembi via misapi yango na aye ko dénoncer na télé. Na télé on a yoki yangote ngai. En tout cas na yoki yangote. Ata une émission bosso ya. Il y a émission version na tali. Na yoki comment misapi te. Vous assure. Te Nathalie bien. Na yoki yangote. Et là on est côté de Vincent du maman na ya aya na plateau lo ba bongo ko na bela. MK. Ce qui a lobby bongo pourquoi ba yebisa biso ngomba la moko te. Ba bomba ki on ponani. Fallait ba bimisa ngomba la moko. Peut-être bazela ki bazela to e ko ka. Likambu tango eye bazela ka sute. Oye koma na sima e koma makamu mususu. Biso ba mongo to lobaka o finginga ngape na fingio ata ya ko bambela na bambeli yo. To fingani. Tant que tu as bongisa limbisa na finga ke ngape limbisa ndenge na finga ki isili. OK. Tu as la problème te. Donc il y a beaucoup de na datia les cas singa pardon. Ça n'engage que elle. Elle pas Vincent singa pardon. Ça n'engage que elle. Et ça peut m'abêter ce qui a ça qui m'abê peut-être les qui a ça sorti médiatique moko pour toucher peut-être moto a ida qui atana moi lipa. Pour occuper au singa pardon. Nga singa. Mais tam suye senga nga le kana TV moi intel limbisanga na lobaki no ba mabe limbisanga pona ça qui on peut na TV na 5 pe bolimbisi ko senga par deux a capacité pona biso bato to sambela ka pona biso bato to zamite mapolele il faut ça la peine bonne cause na moto za ki choka za ki blessé na makamu nyonso peut-être na makamu mususu omoni peut-être na makamu mususu mais na vie penza ya que belle vie pe bimsata moi 10 francs na yi asala yango et na nyonso oyo makamu nyonso to mona ki sorti médiatique ya dati et pourquoi komba maman livre pe et to moi mina makamu oyo maman o asunga bino maman o azalaka pona bino o apusa na pemina bino ngai kutu makamba maman livre ngai kutu makamba na zolingo beta ngo souste et comme manquement de respect. OK, comprendre hein na zolinga ngo souste muta poser nga sokoma ya maman et ça manquement de respect parce que le net ozo ça ngo kaka na média et comme un manquement de respect. Vous comprenez? Non, il y a sous question en ati. Oh maman livre non, on a ligne on dit. Parce que si tu côté non parce que tant me dit pourquoi comme les hommes mataka pour comme les hommes mataka baté ma beni no ya sala ki o ya ki pembe na bino ba comédien pour na soka bo futa yo boy. Je sais pas. Est-ce que lobby courage rosa sous maman akwa soko sunga bino na o no so esalami o est-ce courage ane et rozala kaka. Bon, ya ça motema na ye. Bat ba okikoloba et peut-être o bat bazolo ba ngoye azokanisa te. Mutamta za motema na ye. Mutususu ba fingi na bino bongo bo fingi mais tellement motema na ye zaka ka sunga kana ye. Peut-être soka linga sunga ko sunga ne kaka. OK. Mais ngane te na zaboye na ko bondela susu mama te ke o mama ya ka ko sunga biso na sala musute. Pourquoi? Te na sala musute. Pour ani o lembi to nini? Na lembi.
Ye moko penza motema na ye e bandenge nini e ko sa ye motema na e orienté ye moko. OK. Donc na lembiango. Voilà, merci beaucoup maman Tumba olobi lo comment lo comment olobi eza vraiment important bi osenga no vraiment pardon. Donc na senga ka osenga kandi bato ba kotela biso le lope boye. Donc soki ba moni que le lo sengi pe munde ko no moko pardon tom so au versa bazala bango choqué te hein. Te nga na senga mutu pardon. Motema na ngamo etinga kene ko senga pardon. Ba force anga te. Ndeti ndeko no gi poko senga pardon. Ke na senga gi pardon te. Ye ngana to za ke ya lobi ngana lobi to senga mutu pardon te. To za to ke ka bongo. Yo bi o senga ka pardon. Te me yo force senga te. Te na bi te na force. Yo tem to loba na sala boy. Na sanga moko. Na ba force anga te. Voilà, merci beaucoup. Toujours qui est vraiment malin avec maman Touma Yolobeza vraiment ébélé. Maman Touma on s'est piloté la caméra. Joseph Floka au répondre biso vrai ou faux. Maman Touma oyebisa tendresse dibinga ke il faut qu'il ba bengo na kinga kati eza na ndeko eza belle vue là yo parce que et Touma mi sous makasi. Nasina répondre à moi. Réponse est là ni. Nasina répondre à on a dit non. Bango ba tendresse akosaka tendresse akalokuta abambaka makambu. Bonde ni ona batinga miango. Parce que ba preuve ezali au solo laki na batu au solo obenga ki batu mususu na téléphone ese moki mamoneza iza mama lokuta bolo na kingani te na benga ibatu te na solo laki na munzirba obengi munzirba obenga pena na benga ki munzirba c'était pourquoi kobenga munzirba na wanga na te parce que asaki enregistrement déjà ezali nga te nga na yebi question na bengi muto ko enregistrer ata na bengi MK ko enregistrer na banga kango te nga banga te na sima na sali suba audio toto so na ba audio muto pa effacer azate ezawanga ne ka ratia enregistrement na tindele suba audio. Oh, il y a aux autres les sous audio. Nga na sumaka on so tuko na oloba na lobi yango. Yango no lobi ke nga na leka na internet na tumi na nga pona ko asime na ngai. So mi kwa na moni ke Zaire za ko kufa. Na tumbi Zaire na fai na ngai. Kasi tango bozo lo kekende wana ezonge nga ko fiolo mide kombo etelemite. Apo le nga kombo ko lala te. Apo le ko sengi pardon. Nga kombo ko lala te. Après le que sengi le pardon. So que sengi na vai na. Et le nini oye pour ça que vraiment obenga mundiba o solane c'était ezaki pour na nini pe pourquoi? Te na benga kena solane poye asala ba analyse na ye. Akokine ko déconner. Mais ozomona ki abato maele. OK. Vous comprendre akokine ko déconner asala ka analyse na ye azo salango avec sagesse. Donc mutamaele kunezai. Ya munzirba. Kuna pa na bango. Na bango wapi? Na famille Bota. Na famille Bota mutama ile. Et puis pour moi na sortie médiatique à munzirba. Azola ngo moi au moins na zola ngo moi 2 jours. OK. Donc na bango nyonso wana zaka munzirba. Siko misusu baza. Zaka munzirba mukasala ka bien. Siko yo aye. Wana ni. Te mbeba misusu. Baka siko cité s'il vous plaît. Ba misusu baza a Monica siko yo aye. La famille Bota. Même pe babilo baba kuku ba pe ka bongo. Wande mo bino nyonso. Vous comprenez, siko kakaye. Mais mon Dieu, au moins peut-être à salir après 2 jours. Donc à l'ambiango nan, à tali ba paramètres. Au moins na etanga goya. Ce qui a gabia le baki boy. Ce qui a le baki boy. Ce qui boy te c'est que ezalo kuta. Ce qui a pes donc au moins na kazo sola ndenga bato maïli. Pour moi na bi mon Dieu ba mutamaïli. OK. Ezaka ba problème aux hommes na ba fin du mois on aime te sali bato ke ba perdre. Ba problème ni ya fin du mois. Vous comprenez ça bato ke ba perdre. Mais mon Dieu baza mutamaïli. Ba pour moi fin du mois ça problème. Kasi ya ko futati. OK. Ba biso ba sala ngopona bongo. Vous comprenez. Bino nyonso. Biso. Vous comprenez. C'est ça. C'est ça. Mais ça ka na analyse na ye au moni ke a personne moi le respect. Ya mo na sola na ye. OK, boyebana pe. Na eba ni na ibi munje bakala. Tozali kutuzali pa nani pa le kechu mingi. Imtazako komela biso kuna pa le kechu. OK. Oui. Na ibi munje bakana ibi pe kuta part le kechu na yebi. Voilà, merci. Azan de quoi canto. De quoi canto vraiment. Tu n'as pas ces bambote place à Zaline à Paris. Voilà, merci beaucoup. Maman Touma tozano vraiment
Au juge qui n'est sorti médiatique, il y a des renoms Ibutu pour la Thérésia. Bon. Monde autour de soutien, papa. Est-ce que ça se monde autour de ce qui moutou? Un fingio. Eh? Il y a quoi? Tozaki na tournage ngai Ibutu. Là qu'on a tika iba on a kendaki. Na Thérésia. Tozaki na tournage ensemble. Ba vai na bango pe ba oso na bango. Après makambo oyo tiko bima. Lobi na ngo na mona siko sorti médiatique. OK. Vous comprenez? Bon. Et comment c'est normal? Non, beaucoup c'est normal. Au les canaux fini non ngai yo lobino n'importe quoi c'est ngai za normal. Na ba popo oyo Ibutu a lobaki pona mama Thérèse Abimana bana mike e atangi pe na ba kombo ya bandeko oyo Thérèse Abimana bango. Wana te lokuta. Wana kosi parce que c'était l'épisode ya kombo ya chapelet l'artiste. Non non non. Tu emaki pe chapelet baki ye bana Ibutu. Bon suka kana nzoto. Chapelet a wuti na chapelet musika pa être quoi chapelet mona na mingi te yango acheka komba chapelet. A luka penda bien chapelet te. Chapelet. Donc voilà, merci beaucoup. Donc Malouba au chapelet et puis qui biso ya Gabi pour confirmer le biso qui bazar on a relation dans le cas bamba luka a salir chapelet. Te ko salir te donc ça de quoi que ndesa yo fio lobi na mama na ngati nga pena niata. Kasi yango na lobit. Na makamba lokuta. C'est beaucoup soigné ye. Obami kaka. C'est bon ça simat. Voilà. Vous comprenez? Yango ana le non, atam commenter. Voilà, merci beaucoup. Maman Tumba ndongo zana bande konolelo oyo baba bino ba na chika en général parce que quand on s'exception zanga raté balobi ba maman oyo ya génération na bino bobebi simbo na bino mingi na ba pasha bazotanga bazolo bango mingi zonga na ebite. Bon biso zakala mbongo. Babi o mobozwa bo ki kulesa ba pasha boko kozo ya génération na bino te. Bazala bango. Batata bana bango. Tata kutu bien. O pe mapela bien, azoki pe bien. Batato bazara ye na ya zongi na ndaku na ye ya kukangama na ote. Azoni na ndaku na ye. Bazala bango. Mais bande kono ba osala ngote, bande kono poto moni pe batketa ki mama Thérèsia. Kabimana bana miki za musali ko ba pasha biloko moko ya bongo. Ngana mbane se mabia za pasha te. C'est un responsable. OK. Un responsable makasi. Après ça Thérèse Mbongo. Asomela kai mutuka. Afunguela kai bar. Nous toto kende komela kuna na Éthiopie. C'est un responsable pasha to benga pasha yo zo salela ti. Yo salela to benga pasha. Bosco oyo zo salela o ka pasha. C'est ma bien za pasha te aza déjà grand garçon, amkolo. Un homme. Oui. Voilà, merci beaucoup tous qu'on continue balope bino na bino bowele la rabibali ceux qui bozo ba problème belemi ba problème belé bozo mingi eza bowela la rabibali tozongi sima to kaka lisolo oya mama Thérèse bawele la mobali na ndeko Suzy ezala te le kota bawela te c'était baga confirmer les biswango te uzina septième bawela mbalte donc on dit maman Thérèse alobaki abibo botika ko bambeza ke ezala été yo yebi mutango oyebi mutango ba welela Suzy awelela mobali oyebi awela pete ezala ko ba kotambola ya mokili yo côté libo yeba te c'est ça. OK, voilà, merci beaucoup. Les attaques ya ebi ke mobali na ngai yo bongo ya okuna ke kozwa te. Ba confirmer la biso. Côté libo yeka ko yeba. Ba confirmer la biso babika yeba ki yango azakivement consciente. Te. Papa, moi ko lobeza te. Saki ya makambo ezali mais toi na réserve bato peso bazo pekisa oli kam foyoka. Tant bazo sukuma yo te, gabi koloba susu te, gabi tika, gabi. Faut pe koyoka. Moi na kocha mwana so andi ko atakenga yo bandi so be mission. Pour la belle ça. Ozo comprendre mimi nga kuno sepa boko tsa yo posa ngula so matanga esa nini batu ba parce que tu as un programme mususu à lundi to changer ce programme
omoni maintenant ba ko pekisaka bino be miso boleka boleka ko loba mote ke bloko ba ko bamba bino ko tik et ezoko coller bino tant ozoko réagir te zolo belote au pesi biso silence to ko filmer comme o bato ba loba sérieux oh bon c'est quoi ça bon ba concerné ba ça va na kiti ba ça l'émission ba concernant banani des bananes kasi bato balo batombi zaire ba de baton banani si la na belle vie ah bon de ba les bazokufa na ngoka na ndako bazokufa na pasi na ndako kasi bino la bozo boa balobeli na bango bosangani ti bomandi ko loba bo se défendre o pe ko ba se défendre yango wana nde bazofuta na fin du mois bon siko ya beti ngaya ngani yepe kombo pe zoko mataka so iba bambele ngali kam so na bino na koloba langa te na fin na ngali c'est bat balobio eza bongo ya solo etali bango bona ngwa ko bomanga ya lokwa eza ya solo siko et après nazaka na ndako na ngai na tambola nde na lingi ato moningo bi asala ki boy siko ko sala ngani mama tumba olekaka na devant la caméra otumbaka pe batundo biko okoko tumboko senga no pardon eza na mutu moko ta memo na justice mutu moko ta memo na justice mais pourquoi yo pe yo pourquoi yo na tourna yo na tourna ozo onini to yo ki démarche o sala ko mebande ba ko mebande ko na justice ngai ko samba na bango ngakutu botika ko pakolanga nini mafuta makamunde zande mabe makama bendenge nini ya babi botambola likala tala botambola nde boy ngape songi botambola nde boy polema eza mabeza mais olobaki tout à l'heure ah OK yo le ka finga nga pe le kana finga auto donc après to bosali mais pourquoi ko kena makamu na parquet munoko kaka et au sala biso bien munoko c'est le logo te poto yebi déjà munoko kaka et ni olobanini tous les kenge oh je suis là ngai loko what is the message naza ko pekisa nini naza ko senga ko lobaki no eza nango ba nini moko nini mais tellement que bon bino bo toucher bateau kaka ko toucher n'importe qui moyen ko sala autre mesate donc c'est to suka bongo moto passe. Voilà, merci beaucoup. Makambo MK. J'en ai vraiment assez. Et comme ça, na passe, na pour ça qu'on l'a, na passe. Ni ne zo sala passe. Degrés au kende. Mabé. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu vas comprendre un peu le côté que Satan personne n'a fandi. Azubo konzi bando kipenda oya buto baloka na buto pe obasala misala bosala wana pe bavandi bazubo konzi abso baby sana yeyo azako utiliser na kiti OK baloka na bango azana na kindoki na botama na ngo azu pe yo asangiso na kindoki wana azako utiliser na kiti yo zone ko denda na kiti wana banani ngwala tu comprendre rien tu comprendre rien. Et c'est na makambo ko loke ko kota ya makasi vie telemi bon eza passe mais ga bolimbi sino bango parce que ndingo lobaki to fingani to bossa na biso est-ce que mama tomate mozana mutema ya kolimbisa na bato o bazokisi yo tam susu na ba dire na bango tam susu na ba analyse na bango mutema kolimbisa one rozala na limbisi tout le monde merci na limbisi tout le monde parce que ba sortie médiatique na ba pasteur na so batala wango OK c'est peut-être na yo ki kanda mo ba makasi ba lobi kamo boy ba bengisa ngai bakotalisa yo passe yeso amona ki na ekulusu soki oyo ayo eleki ya ye voilà vous comprenez c'est ça voilà merci beaucoup le message est passé là c'est une bonne chose Colimi c'est ça vraiment et le bien maman tumba question on a aussi la vraiment la caméra Josué et ou c'est pas maman Alice Landou alobini le maman Alice alobini alobini le liso na théâtre ni ne choquant makasi na musala oyo ko choquer ko choquer na tindeni eloko oyo ezokisa yo na diront carrière no mobimba ti okuma lelo place ozalelo eloko moko choquant tu na mauvais souvenir au bossa na raté
autant me régler ta pour na kana musala o na kutane loko aboye nga kuto ba bande mokino saka musalo eza gu voilà nga kuto ba bande musa mokino sa eza na ba facilité belé OK eza ba facilité belé musala o OK ne place moko boye net ngomenga tambola makasi surtout na zoke balona na OK na okota tina ba na ba mboka wana kati na ba lunda so na ye na koti na moni bato ngana ye na ne sika ovanda te wana koti na ba mboka kati OK Gabriel ba wela na vande pana ba wela ngai so na ki na persina na wela wana ba boss o fandi pe ba boss ba tindi pe ba ba carré ba tindi ba ko lukayo ba ko welela o OK ipe kuna e pako o ko chawa e pako o ko ba tambwisi pa ba boss e pako so ozaki Gabriel te na o benga yo o zoate o so comprendre to la msamo ko ya kitoko sauf que biso monye tozo memango bino moko biso monye tozo memango mais ça msala moko eza mabete eza bien baleki o bayena ba ouverture ebele baleki o bayena musala o bana bakoko babina musala o tango tala rasima o lobaka nini ba osala ngo ndenge bino boza ko sala ba osala ngo na ndenge o esengelemi ou bien ba ko bebisa musala oyo te ba ko bebisa te ba osaka musala pourquoi faut lobaka ke ba ko bebisa non soki mabezali te ba ko bebisa te ba osaka musala biso za ko sala ba nde ba ko remplacer biso lelo Gabriel o mona mupende ne su te OK o mona su mupenda Gabriel te nde eza ngalaka o mona su te lelo o mona su kala so Gabriel te eza pas pe mona pe su Gabriel so na ba sengle na za kwa taka il faut ba remplaçant pas ça vous comprenez bon pe ba sa pe comme ça là tom so sala ka to lingete ba finga biso bandumba to lingete biso to finga bango non te ko finga te me ko ndego de boko tela bango ba yela ngo ndenge ni différence ni eza monde ndenge zo ko évoluer ndé mo zo ko évoluer mais baza dans les bons vous comprenez monde eza ndé so to sala ka eza ki bongote OK échanger bango pe la bazo ba yena changement wana ba koti pe na monde ndenge monde échanger OK kilelo otoko vous comprenez so sali kilelo te obimi salité ta datile ka koleka aya kineka ka tie plante na ye a tie boye mutavanda da Turquie c'est kana bilambe belé OK mais balobi ka la c'est kana bilambe belé c'est ka ça da batissage na ye ebelé mais tellement ya kina ye kaka peut-être ya kineka ka mbangu a continuer kana mutuka démarrer qui yi afandi babandi ko finge salité ozoma soka tiaki make-up abongama ki asala ki boye banga ba finge bongote OK avant na Turquie ngaza ba bodia ebela atindelanga OK on se comprend atinda na ba sentir libumu na ba nini na sala ngwa da chatinda mais ce que temo yeno ka bongo o ba finge salité mais on a bilambe belé donc monde est ça compliqué donc il est ça ngo eza comme ça kaka eza ka bon. Voilà, merci beaucoup en tout cas, ils ont ça la biso vraiment bien. Ndé Gabi zo répondre à ma question na biso en tout cas nazongi sous ce message o ya Gabi alobi tout tambola boya en tout cas et loko c'est peli singa na ebate et tambola o to ko tambola ndenge na bité so biso nyonso to lema ni batela des jours ngana yoka pasi so ki peut être muto akene sika pasi omoni bisika pasi keseni neti muto kwa nga Gabriel moto pamba na koko ke na o mesika moko boye oza na facilité so ko bimina yo mais ana muto mususu soka mimio par rapport ya lolé na ndenge ye azaleli esenga kaye eza passe soka na cœur te OK pour muto mususu soka zoki alors ça discours rage OK omoni rage ezaka mabe donc lema mikolo mais olimbisi te ngai naza pour mamuto te mais tango okosa soto totambola lema wana ça montre qu'il y a quelque chose na kati o tam so za ki blessé o baté na kotika ngote fona comme senti na soka na olo bangate osumani na olo baté ngape bilobaloba
nazo banga ngo biloba loba ngaite tebi ke yo suki komoni kamera c'est mais ma bezali to milenge la kaka ma bezali penza en tout cas nzamba sunga biso po ezala bongo te mais tam subi mabe makasi mabe makasi donc to sambela nzambe ezala bongo te nzamba sunga mitema asukola mitema mais na yo moko pozo sambela nzambe eleka bongo te. Moi je prie toujours na prière pour na bato pour na ba ignorant pour na bato yo oyeba oyo azo sala te. OK vous comprendre bazo lokama bazo ko envoûter. OK donc déjà son ebi ke awa place na za oyo envoûtement za makasi siko no kanga mana poani. Donc prière ne peut que sunga bango balonga na envoûtement balonga place bazaleli nzambe kaka kwa luzolo mais sinon nana to ça ka maile na ba dire na biso est-ce que vous avez quoi na o signaler pour na yo kapasi c'est ça oza mama boti est-ce que vous avez ya ko benga bango te na téléphone te no benga mtute benga batu nyos na zui ni tango te nyos te ata moko kaka te na benga te na benga te ata zolo baboy conscience na mtwe sala tango yo conscience ne sa te obike ngai po batangai bazali mais kuna kokolela lokwa mona mukie. OK par kia pamba oya kalambo batu balela lokwa bana mike baza mais ce que tu es mutu na place bon ça que bombe déjà donc batu misusu oyo omona pepe boye par kia simbi sosote ke imbala moko siko papa vite fait quand les autres qui bakoya kolanda vite fait on est vite fait et aux apona bango nyonso bien za mutu moko le quoi biso to bato to priaka et mon soko yoki moi son au signaler batu baza na ngele. OK baza na ngele eza bon. Voilà, merci beaucoup les messages passés. En tout cas, yo ko sala biso passe meto ko ibate banene ngondi banene ngo fubata mwana ngele. Ka bongo kaka. Bango nyonso. Batu nyonso. Ngele ezala sana kimi. Mais na debo tanga ko baki moko azara bien. Moko baki azara bien. Na mono festa ki mundi bobi azara bien. Asala ba business bien. Oh, ma bezate so mutaso sali kama bien ya bien. Ngana koki ko constater mais les autres n'étaient ozomona na ko constater tout le monde ezaka ko finga ezaka ko sala boye ezaka ko sala je dis tout le monde na épargner mutu batute. OK na épargner batute bino so balobeli boza ndenge moko d'autre part oh nga molobeli ya malamu te bino so to bolobaka mais na kana exception bino so bolobaka bino so bolobaka c'est ça. Voilà biso so lobaka merci beaucoup en tout cas na bino so bosengaki mama tumba en tout cas afunguli motema ne pona koloba mais message est vraiment très fort tout tambola na ngele tout tambola vraiment na bokebi parce que mabezali mabengo kozwa nani to yebite ya gabia bombi kaka. Madame la DG tambola na ngele. Message monsieur ezate pona otambola na ngele. Te message ezate nzambe kaza na biso. To luka ilonga nzambe parce que soko fingi lelo. Na butu mo sambela ezate ko fingaki. Soko fingi lobi na butu mo sambela ezate. Soko fingaki mo sambela ezate. Donc yosko temozo finga. Mo sambela ezate sikoyo yo sanzambe lelo ke nzambe limbisanga lobi soki ko finga lobi nzambe limbisanga non o koti na distraction moko oyo ozo yebate. OK ole makamno yo mata ole makamno evutala yala mutu mususu fingi li finga moko kaka papa amemi ope akeno pe na nganga oui amemi yo pe yo mona ka osala ka boye simbate osala boye zo simbate oleka boye zo simbate okede boye zo simbate ozo comprendre te abito kotala ngana yi bazali mitema waneza batu bana mitema ya kokanga ya makasi bazana mokilio oui baza OK bazali voilà merci beaucoup mama tumba mais pour makambo oyesile esenga batu bakangama ben gir oyo ben salité sur batu esenga batu bakangama ou bien ça na façon mususu pe beaucoup lancer message
na mona ki message mo bino bochaki ti ba bakuka te bobi batwa lo ba pour la combat si la te non botuninga question ngote ça qui peut poser qui batwa ba pona si la te bon nini moko zo le kate soki mwasi moko zo ba bo meka ba comédien botanga combat si la te bo lo ba makamba si la bo lo bate ezana ba tout déjà au batia ba lo bakango déjà voilà ce sont les abakuk oui bien te balancer message azana e fan plutôt que ça le problème n'est attends à féminin si là-bas le vérité on n'est pas d'accord avec ça parce que si la chose a du problème qui te repose à te oui c'est ça donc c'est kazani ya bakukte aya ba yabino nyoso tout mais ya tie longa sila tie desa nini photo sila azo a communiquer penza batu bazo ko en considération si la communiquera la chaîne mon soit fait ces informations la chaîne naie des vrai parce que fan aza ndenge na gérera makamuna ye donc aye peut s'imposer parce que internet est comme un mouton nyonso muto aza na téléphone mais message au soki si aza na déjà que sa message au le gars na chaîne na yemo et na chaîne na yemo wana ça va voilà ce que ça dit bien d'ailleurs par rapport à ndenge la fille yo te par rapport à ndenge ya lobby ya lokola décourager pe bato misusu na ndeni na sens que tokoma na ndeni ba actrice misusu ba acteur baza pe boy wato et ça n'engage que mutu na mutu OK côté opé baza vous comprendre est-ce que là il y a un message on y a quoi tout qui peut ba oyo baza côté oyo akitisi bango ya de quoi akitisi ba ya non mais oui c'est clair akitisi ba na ndeni na akitisi ba o et casse Nandeni. Est-ce clair? Est-ce qu'il y a nous yo tali yangote yo yangote na yo kyango kas yo na lobya tout ici ya no na ndeni te akiti site akiti bangote muto théâtre moko te ameka okiti bangote eza boko na maloba wana impression ezani kasiti ya lokola asopi binoti asopi ba nyonso to maboke oyo bazalaka kuna na bakuka on se comprend c'est ça c'est comme bon le basoni deti na kaya mama na biso Thérèse ya na ndenge muto alobi o baba mbipi mabanga babi eta mususu tala ndenge le loi atikala kana S bini le loi azui problème boito ke kotika ye et ça dit somme nga kulela le message nga na bi o c'est que ba maman na bino o baza na bureau na bino nde ba lancer message parce que bien photo a lobi pena azo lo ba la fois autorité ezala ngo kaka fan o ya bini en tout cas les abakouk les anges adorables de Mam Cécile tous arana focus pour na Mam Cécile en tout cas toi na pour sa division te bato nous sur le bas o ba le bela oui oui pour école maman la message oui ça fait vraiment mal en tout cas biso o tozara to bunda pour na Mam Cécile toza toujours na toza lisanga tout le monde pas au kabola biso en tout cas toza la focus Ni c'est qui sont makasi. Ni c'est qui sont. On va payer. Et c'est qui sont poids. Oh, et c'est ça tes poids. Pas de passer à quoi la paix moi belle. Il y a quoi c'est qui sont pas de quoi belle. C'est joli baron. Ko se ka ozo chola bango. Ngai na choli to binomo. Non ko c'est quel oyo ni kozo chola bango. Binomo ko ngai lomo bo sali photo, binomo bo lancer message. Yanga to ya ni. Yango yepo chola bango. Yanga ni. Déjà si la Oh. Ce que ça qui si la tonga tom tonga to eza nango mutu te. Oui bien sûr. Il faut bolo bango bo préciser yango. Po bato ba sopani makasi lokwa mai. Bato ba sopani. Bo mona wezaje. Ba sopani ndeni. Ko sika weza ya licho ya gabi. Bama tumba. Sabilaga. Ta, leso makambo ezuluka mutu akufa. Nanga na oko dokumoka mutu pasi. Na makambo. Te na kokasute. Ni no kokasute. Makasi si olebi ni.
nalembi poko tamoni ko seko komi ya licho ya Gabi mama tumba to sali onini oh bon la salide bilo bo vali bo bibisi photo na bilo ko bo bibisi message mais eza nango si la te mutabimisi yango kena poso chola bandeko na yo tu ko la choli muto te sekeli oyo message na bino moko te message na biso te poso so za ki ya biso d'ici la mutalinga pesa message wana eza ya mutu moko wa sepeli ba posa na eseli ki pesa message mama wana autorité batindi yo te oh là là comprenez c'est l'ambiance de cette émission qui n'a pas oui maman tuma dinga zalaka ya gabobi ke ko sekeli o za problème na bandeko na o na nini oh chola bango tamso seko na choli bango te na choli te la vandika wala baka message très important ebeti yo wana nene mtatinde la yo nene tenga moko ngabi kona otala fort kumo fandela ngo na otala force na vana kele ko sala ezate mais babito ngo otala fo likabo za la pembeni wani wa on mondo de bapesi yo kuna babi jamais likabo za pembeni pona attention te wana ngai te wana yo te mais batangi kombo na babi mama tumba etali ata batangi kombo na ngetali ngate ngana na mutali kabu te ke oli kabu boye nazwa likabu te ngamba kamukuta minene ngamba kama minene na bela te dete minene ni na obelisa oli kamo boye est grave konyo ko noter na ozana kimia voilà merci beaucoup fidèles internautes ngana seka ba émission na ko mwana émission mo wala ba finga la ba ngana o seka langa na seki wa oya ndeko wana oya ndeko asali te me déranger ngate poani na nini et déranger parce que na ebike kuna pe bandeko na baza siko ko sopa bango boy donc ba message ni sopi ba on dirait secrétaire Bono mitamsi yo nanda ko milobela ni tongo trobi aussi la tindi secrétaire na ya solo tika siti nga kantia solo bate bebe bakantia ya solo kasi faut bino mo sala ngo ba live ke za pongo te. En tout cas fidèles internautes, en tout cas bato bolinga quand même ici là, rassurez-vous, méfiez-vous des apparences dans le bango à chaque fois. Méfiez-vous des apparences en tout cas message joane zalango ya mams ici là te zalango message ni to la le internet et comme on pona mutu nyonso message les zalango ya mams ici là te bozonga considération te parce que les abakouk baza toujours bomoko baza toujours ya kosangana pour que batombola toujours bendeli ya mams ici là. Méfiez-vous des apparences et vous allez vraiment bien. Message nani mama message na ngo kaka message na ngo toza na docteur Mogijo. OK. Docteur Mogijo azawana pona loposo. Mutu no soto azana posa ya ko bongisa pona a benga ngana 089 65 61 779. Docteur Mogijo azawana azo bongisa loposo. Azo silisa ba tampon ata tampon ezaki mo selulu. Yake pas docteur Mogijo. Et koko ma plat muselulu e ko longwa muselulu pende ko longwa et ko bongisa docteur Mogijo Baptiste na ezo bongisa. OK. So posana besoin ko ya coiffure ko shimba kutika ou bien à craquer ba nini ezebele ba coupa kitoko ezali. OK. O bengi ngai na pesio esika ni OK na salon na bon marché et pas le docteur Mogijo so ba simbi suki na yo to ko sepeli. Madame la secrétaire. Ba terrain na monsieur pas na ta casa ezali. OK. Et ben na 250 750 $1000 $2000 ezali. Voilà. Tozana tozoteka 20 sur 20. Soza o s'intéresser nango o eko ko somba. MK ko bosa na tena fungoli bolembo officiel. Na fungoli bolembo officiel pour mutu l'équipe passe na fungola bolembo officiel ba s'abonner ebele massivement na bolembo officiel. Voilà. Bo s'abonner au monique na comme malé na comme ko zo aligner na ngaponga ya sala na musala nzambe. Ezaka ba tener ka mutesala ka ko bundisa makaka. Na comme non ko bundisa makaka ya mboko ya mokilio. Donc na comme ko landa lokwa aligner na ngai. Na comme ko zonga. Donc awo isoko ye oyo okuta ba mate ya bien oyo pour oyo so bengo isika na oyo l'action de ba sambelaka. OK. Et parce que ça ba tumuso ba iba ko sambela te. Ya so avec kama sambeli baka kwa ya mona sambelité. Et ana ba ko sambela muso toucher bokonza yawe. Ya na profondeur. Vous comprenez ezali. Et ala muso be bando ko ke l'église non pour yo kangote. Et puis muso ba prière ezali. Ba l'église bo bonga mapeke.
Vous comprenez? Donc, oyé, na yo, donc, ça, la nouvelle alliance. Ok. Ça, la nouvelle alliance, na bima nouvelle alliance. Et pas votre mère, Bonois, Bolia. Donc, Nzamba Sunga Biso, en tout cas, tout le monde a côté à Malembe, tout bon, tout changé. Maté, on a mis dans un mango, mingi pas batama boké. Ok. Vous comprenez? Mais mango, mingi pas batama boké. Pourquoi mingi na batama boké? Pour na tozo kufa. Ma bé pesa mingi na bino. Donc, ma bé koti. To kabouani, bokabouani koti. Bokabouani koti. Pourquoi bokabouani? Bino pe ba chroniqueur, pe bokabouani koti. Bosa musala moko boy oyo keno ezala kanango mais eboti ba haine eboti misise eboti makama mabe ok fallait que ça nango loyal ndenge ezala kanango kaka mabe koti ofingana tout ça ezo sala pena mabe ok omona mutu moko afanda na plateau azo finga yo ana niveau na yo te boyebani te akokani na yo te botambola te azape nanu azwa pété le kilo mais azo finga yo muto évoluer misusu baza le kilo ozo comprendre pété ozo mona pété bandi boni ozo eba pété osali nini aye ofingo kaka aye ne kako finga ozo mona au lieu se comparer na bateau bazala na ye bango ba komi ndenge nini ngana zakaka boye obo tutute na luka prière te ouais message otindi ya nani tina solo bakara nde makambango ezo salimati ololo ba obo tutute na luka nano atana sambela pourquoi baninga tozaki na bango baza boyinga na za boyete ye wana na mutu ezate yazo wela ka kiacha ya $10 $15 tiye mibenga boss polo ya $10 polo bazo boka ba 7000 yango wana nde ezo sika esa siko mutala tanga vana na plateau comme ni kofinga ka mutu Ozomon. Donc ekomi pasi. To lukelo nya Nzambe. OK. To mi bimisa na makambo wana. OK. To mona pe mingi ba plateau ka tozo vanda na ba plateau la ka masoko wana ka tozo vanda na ba plateau. Masoko muso efanda ki wana ba finga yango ba beba na pe. OK. Yo pe ko fanda ka wana. Yo pe boko finga na pe boko beba na. Mutu supa ko yaka wana. OK. Donc eza passe. Voilà, ça fait vraiment mal. Donc Nzambe kaka sunga, Nzamba sunga biso. Nzamba sunga biso vraiment to kendeka toujours liboso. Quant à moi, je prie na prière na butu makasi. Na efsa ka Nzambe. Batu nyonso yo bazo sala nga mabe. Na bato ko finganga. Na bato ko tonganga. Na bato bazo lukanga na kufa. Na bato bazo luka vina ngebeba. Na bazo chola. Na mbala bango saki moko. Na efsi Nzambe zwa bango. Kata likambo na bango loko ezali boboto na yo. OK. Esili asuka kawana. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, les messages est passé. Merci beaucoup Maman Toumba parce que vous avez ouverte en tout cas aux vidéos bah vas célébrer vraiment bien célébrer vraiment bien tout comme sauf moi cochiter na mukola lelo quelques salutations na mi bangé na yo mi bangé na ngana pesi bango déjà bambote mi bangé bambote belé na pesi moi na Hervé Kanya mbote esikaza na France kaita ki se kala pesi mbote Misa Isaka Clarisse ndo ya mama nanga isikaza na France na pesi mbote bandeko nanso esika baza na poto ba mes condoléances ba cousin nanga ba cousine nangai ba mes condoléances na biso nyonso tout nzamba za na biso toza na ni lobby veilleux mortuaire ezana la grâce na salle la grâce j'ai dit levé du corps ezala pe na nini na mama emo ekoya pe na la grâce wana to salimo ba nini à l'éprès et kenango na cimetière à Kinkole après tozonga so wana moi belle consolation les alara kaka nazana matanga vraiment. Voilà, merci beaucoup, donc, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup en tout cas Maman Toumba wazaki de notre wazaki na fond là qui motémané pour que tout sur la net beta bakati en tout cas ça libère vraiment bien. Merci na bino so wazaki belé wana pour na kolanda limbingazo de la presse fils à papa Clark Nzonzo. Merci déjà na ba partage ngana singa na bino exercice à mort pesa simple. Tout partager, au s'abonner, au TGM na yo vraiment ils aura vraiment le bienvenu na mon beaucoup na biso. Voilà, merci beaucoup, merci à toi Joseph Foka
fois ozaki derrière la caméra pour mosala kitoko et pourquoi pas notre maman, notre mamouche, notre autorité morale, madame la DG. Babi différence entre Maïna Mafuta. Voilà, ba diraso ya solo yangoyo. Voilà, merci beaucoup Nabilo Nosso déjà Sabuna Merison Kaza le cœur du chef na biso bambo. Non mais maye les fans bambo te place aux alliés et là je vous dis au revoir penga Nabilo tokutani prochainement. Bye bye. Bye bye.